Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bien, merci, mbote, bonjour, ça de pas de l'herbe, Bozuli Bakuya Kolananga, na Baitando, Ike Nabino, Tikanzamba Bombabino, j'espère que tu continues en 2025. Yo muto kota kito tikali eza problème nanga eza problème ya Yona Nzambe otambola ki lolenge nini. Merci na babonné na biso tout ya Congo Winner Télévision. Là je vous dis merci na bino nyonso bozo continuer ko s'abonner, bozo liker toujours na Congo Winner Télévision. Moi votre humble serviteur Adi Dalumumba, autrement dit l'homme à la taille S mobala boya mbanda kangona mbanda atiki bino mbale boko sala musala na bino. Bien, merci. J'espère que ce qu'a dit le Lumumba hier, c'est qu'il y a une actualité belle. Les Cambouis ont tamboulé la paix actualité, ils ont tamboulé na Congo, balobi ezande les Cambouis à 12. En tout cas, merci na papa chéri Sultan. En tout cas, tu comprends que c'est gay, azalaki pena pembe na yo. C'est gay à l'elami pena nenge sengela kalela. C'est gay au kuni, c'est gay peno la kisi ki ozalaki na bolingwa c'est gay. Bino bato biloba loba boye na matanga bokomisi matanga polémique. Moko tozo luka makambo changer mezo changer karate. Lelo to beta masolo ngana bino balobi bo partager bo liker bo commenter et ko sala moi bien lelo masolo za mo ebele to sola na Adi Dalumumba bo zo bena ba kiti bo tsa bo vanda to sola bena pembe sola pembe mafinga za la raté. Merci na ye moko ministre Costa Mutamba kotika te ba yenyo so ba zo finga ba insalite na TV. Ba finga ya ba mama zala kuna. Soki osala ka oza porte-parole ya musicien, lobela actualité ya musicien. Tika bi finga. Po likambo des fois tokotika yango te pe tokoloba yango e kota na Congo te. Bien, merci tozo continuer. Lelo to sola masolo mo ebele. Likambo ya 12. Nani abeti mutu 12 kitoko na wenge. Tomona ki Blaise Bula apesi ba jibe mbote apesi batu nyonso pa wera boy kopesa. Wana 12 a wenge. Tomoni pe faire gola koti apesi batu nyonso mbote manda chanta telemi lokola mwana mukie. Nzoka ndeko finga ka fere ezaka lukuta abanga ane fere. To sola ngwawa. Tozo kosa nyonso tokoloba ngwawa. Hey. Koyeba musale za kelenge. Tozo beta lisusu masolo. Est-ce que héritier ba yambaki lokola dernier fils to ba yambaki ka lokola mwana ya wenge muzika maison mère. To sola ngwao. Actualité lelo go wapi. Bien. Yambona bandana nu analyse na ngai. Tomoni pe Koffi Olomide alobi epa ya papa sango aboyi koya na matanga ya sege ya kufelaki tata na mama. Bana wenge baboya koya 12 zo continuer na bino analyse lelo guo wapi. Bien, avant to banda na pesi merci na ye moko balobi mama Saraka Bunji la Cléopâtre balobi mo sale kingolo na mwindu mo sale kingolo na musielu, sans oublier balobi mama Pepe de Paris. Mama Pepe de Paris, merci na ndenge na okende western. Merci pour na $500 à transport routine de lenga. Toloba te pe ba famille pe ki ndokele ki boyo lianga te eza ya bino te eza ya ngai. Merci à ma grande sœur propre balobi Ninel Okemba depuis Brazzaville. Je te salue, ba gros coucou, ba gros bisous na yo, pourquoi pas balobi Priska Okemba grande sœur propre. Donc sans oublier balobi yangai ya kati mutalia ka $100 na journée azela raté lobi etana po akomema lisumu pa nzambe balobi Ali Nogola place aux Ali. Donc yayo yango na balobi mona mbali soka pesi $100 atala raté lobi a rappeler yo mto kabaka no kaka 1000 francs lobi bandi ko senga batu ona sungaka ye mais yali ya $100 na journée lobi la ke lorote bino bandoki ya famille botala ete po bokoka ete nzambe nda benga ye. Sans oublier balobi ingénieur à solo. Balobi Emmanuel Mawete balobi ingénieur à solo. Yo mutu batongela onda ko ekweya lokola kimbuta na kasavubu. Lukaka bato wana poko lela. Luka ingénieur Emmanuel Mawete azawana soko za na posa numéro benganga na kopesa yo boko solo la. Soko za pe na posa ndaku na yo koma likolo mapata azali wana kotonga. Oko sepela. Bien, merci balobi derrière la caméra. Balobi Israël balobi maboko trépied. Asimi maboko, asimi caméra na trépied te. Donc asimi on na maboko.
Donc, merci, j'espère que tous allons continuer comme ça l'analyse. To continue nous, na likambu ya Séguin. Tous allons regarder matanga, ya Séguin mignon. Nini elekaki, tous allons na ba réseaux sociaux, mutu na mutu, azolo banandenge na ye. Nazo sabino to a des journalistes à bo comprendre. Beba nous katana no lokolo, katana no mutnini, mais mutu. Ce qui est. Donc, le lot tozo solo là. La ligne to solo là nini. Est-ce que to banano est pas Kofi? Est-ce que Kofi est le quoi salaki? Azana a raison, toi azana a raison te. To mona kutu basi kutu babotola mibala batu. Abotoli muninga mubali mais muninga wana Kofi aye lisusu ko consoler ye. Vous savez, ezana babilo comme susu to sala ngola lo engete. Mingi nazo kaka na Bible. Ce qui te zongi na histoire ya Lazare. Lazare azalaki meilleur ami à Jésus. Mais le jour Lazare a koufaka, Jésus a yebaka dès le premier jour. Mais asalaka sambla lokola yebaka te. Jésus a yaka komona Lazare na 4e jour. Marie na Marthe déjà bande kwa Lazare, ba yebaka ke Lazare a kei. Mais le jour ba yebsa Lazare, ba yebsa Jésus que Lazare a koufi, Jésus a yebsa banga koufi te alali. Question tant va poser Jésus na 4e jour a kokuta ba Marie, ba poser question. Question ya Jésus azalaki nini? Où vous l'avez-vous mis? Botieye wapi? Mais ce qui te zongi siko na makambo ya musique. Est-ce que Kofi esengaki kaka fo zongi sela ba wera mabe? To otalaki bolamu ya Séguin. Rankine na yo ezalaki ya Séguin, to ezalaki ya Jibe, to ezalaki na wera. Basambaka na mowei te. Soki bango bayaki te, falo tuna siko bayaki te pourquoi? Peut-être peu bazoki contre-temps. Balobi Bible lo babazong salaka mabe na mabe te. Na sena mokilo muta rojijaka mutazate le seul Dieu. Zambene muta rojijaka bato. Tangu yozo sala jugement na ndenge na yo quadra koraman eza mabe. To mona ki histoire balobi ke Mike Kalambai ayaka epa na yo. Mike Kalambai yo muto sala masolo, yo muto pesa masolo. Mais yo leki na télévision wangani. Bon, biso pe moye to kota ngo ezate parce que toko juger mutu te. Est-ce que basala nzambe pe bele ba osala nzambe na ndenga solo? Je pense pas ba osala nzambe na ndenga solo. Et loko sali vie Kofi osali mabe. Kofi Olomide osali mabe. Basola bongo te. Basola bongo te osali vraiment mabe. Il fallait boma moto. Atoya kino matango linga ko zo no 12 wenge. Mais bukile mona ide so yaki. Pour wana ngera tete. Wana ngera tete on ngozwa 12 wenge. On ngozwa 12 wenge Kofi. Donc babilo bongo okoko yaka ko pesi mbote okena yo. Mais ndongo yena matanga te esali kitoko te mukile zo loba. Bazongza na mabe te to changer. Wana Kofi Olomide vie quadre koraman longo na kiti na wana. Na bengi na ingénieur Blaise Boula tano kiti no vanda wana. Ingénieur Blaise Boula. Sur totali carrière na yo. Na bina file kuta leki yo. Carrière na yo bando banda musique. Bina fila leki yo. Banda mwana oyo abuaka o atala kwana akufa wana. Ti le la mona na rasute. Musique no pe kufa. Ndengo kufela petsuana. Musique no pe kufa. Tango zo lukosa la comparaison na wera soni omitala nan. Carrière na ngeza wapi. Biso to yebi na wenge musique 4x4 tout terrain to yeba ka mitumi bale. Ezalaki wera na jibe. Pe na matanga to moni yango. Eliko laksala bino ba Adolphe. Bino tubo zalaki na sima na bango. So boyo se mukili na yo. Nazo yebisa bino bandeko 12 ebetami na matanga. Na yeba teza ya ba conteneur to eza nini. Blaise Boula ye na matanga. Jibe na wera bavande sika moko. Jibe na wera bavande sika moko. Tomoni na mupanzi ya jibe wa. Tomoni
Adolphe Dominguez. Tomoni na sima kuna tozomona Didier Masela. Bango tuba na wenge clan wenge bavandi wana. Mais ce qui est étonnant ezalaki nini? Blaise Bula ye ayambi Jibe. Ayambi Adolphe. Apesi bato sima mbote. Akome pa wera son. Abeti wera 12. Wera pe charisme ndo amoni ete. Na ina tuna no question. Bota na ba commentaire. Blaise Bula na wera. Bo welela mwasi to bo welela mbongo. Question à vous. Pour obeti 12. Na 12 wana obeti wera ekiti si wera te mais e diminuer nde yo. Soki nga nazalaki yo Blaise Bula na minute wana na nga na pesa wera mbote po na minute internet engeza ka Blaise Bula. Mais t'as la confusion. Internet c'est comme na okaka faire regola na wera son. Lelo internet mutarobo ya faire regola zate. Malgré na mona ke fanjote. Fali yo pe ko kufela te po wengeke ya te. Yo pe ko kufela te fanjo. Obeta obimisela biso ba calendrier 17 calendrier moko ka concert obeti. Fali yo mutema mabe ko boma musique fali. Tondi mara nyoso. Nazo ebisa bino Blaise Bula makambo sali yebula eke azo diminuer Weranson. Zokande yemoko ami diminuer. Là il fallait pas azale lokwana. Na place ya matanga place bazolela atazala ki ennemi na yo il faut ça l'assembla comme si que yo na ye rien n'était. N'était ce tout OK bien. Fallait ça l'assembla Blaise Bula et sopio. Vieux aux rappelé ma yel aux ingénieurs. Maintenant ça ta ba livre. Pour yo musique et simbate. Ape mbonga ya c'est ça qui soki ya nini ya maisha soki ya nini. Soroda soki soroda. Toto atembe. Tembe na ya liboso bandaka na stade de Martyr. Likola ki teti na yo. Obeta stade de Martyr. Na place à 80 000 personnes au Koeta combien? 90 personnes. Tolongwe wana. Bino yo Fabricaz. Aux adversaires à Fabricaz, aux adversaires à faire régolater. Bino faut boza la ba successeur ya ba faire na ba fali. Parce que dans le moment musique to yebaka wera na jibe. Mais dans le moment oyo Real na Barcelone eza lokola fali pour pana faire gola. Ba tu ba simbina nous trône ya musique ao. Ba oyo ba sa la fierté ya mboka na biso. On se le dit. On se le dit. Parce que to lo ba yango te bo moment na biso lokola ba kizengi na bino. Parce que na minute yoyo yende mutavandeli musique fali na faire mutabo yango azate. Po bato ba sa lokum. Pour la minute yoyo soki faire na fali ba sale lorote musique ekufi. Héritier bosana no musika. Faire gola va abanda musique héritier yo tanga. Faire gola ayemba na franc congolais héritier yo ozotanga nanu. Obanda no makamba musique te. Obanda no makamba musique te. Yebisa ba spiritas batika ko comparer yo. Batika ko comparer yo. Mini ki na rappeler na si ça analyse. Donc yebisa ba spiritas batika ko comparer yo na faire gola. Contraire aux amona na wenge na kata wenge mutu azalaki leader na bino à part wera c'est faire gola. Là il fallait yo kutu okangama na faire et donc quand musinga faire gola tanga yena butu na matanga me bato bagangi biso bagolwa tokoya mobondo. Mais je me suis demandé bagolwa ba uta wapi. Ah, faire na mituni bagolwa ba uta wapi. Kota la faire eta hérita kota ki na essence impact. Hérita koti na ye ba yambi na ye. Mais faire etangwa koti kaka na matanga segen makambo changer. Là je salue Meve Kasai. Ba gros coucou na yo. Ozo sentir que kokota na ya zo kota panique koti na matanga. Faire a commis liboso a jibe. Alongoli chapeau. Toujours azaka komi kitisa. Alongoli chapeau ayambi papa chéri. Apesi Adolphe Mbote. Apesi batu nyoso.
akomi sikoyo epa ya papa na Werason. Eh, mbote aneza lokola na ozela na pesa président de la République. Batu babosani ke bana matanga. Batu tout batelemi. Batu tout batelemi. Alino Gola. Nazo ebiso masalanga batu tout batelemi. Pona nini? Faire apesi Wera Mbote. Vous savez combien de temps bakuta na kalisouste? Nana ebisa ki oke Wera na faire bazana problème. T'as la confusion. Wana eza Mbote ya année ya 2025 oye ningisi internet. Ça le gangi batu babosani. Et donc si ko salinga bien na tala manda chate nenga finga ka faire gola elekelanga. Na place manda chata telema avanda faire aye apesi Mbote manda chata telema lokola mwana mukie akota la faire gola te. Nzoka ne bofinga la bino faire gola kaka na TV. Tant to yebza kabino faire le karabino botsaka tembe. To yebza kabino faire gola le karabino botsaka tembe. Tala manda chanta pesi Mbote botosi. Bo wanga la ki abetaka la wenge muzika 4x4 te ndenge nini bo confirmer. Manda chante bozo bova na Blaise Bula. Manda chante na akimisaka na wenge 4x4. Ezaka nani? E a faire gola. Vrai ou faux? Nani abandaka kolongola ba vocal nyonso ya Jibe Mpiana na wenge musika 4x4. Ezaki nani? Faire golat. Bataring. Musique ezaka saison. Saison oyo mutakobo yango azate. Saison oyo eza ya nani? Ya faire gola na Fali. Fali kutu déjà carrière comme okende. Pour le coûter les qui na musique. Fali a kosa to lemba. Tangu bozo ça la comparaison entre parenthèses. Tangu bozo ça la comparaison sai. Nazo ngolo mo mkie e yelinga ka sikoyo. Sai. Bando banda carrière na yo ya théâtre so sala nani. Yo pe avato ndima yo sala spectacle na français, lokola Miss. A Miss tala ko sexa batu na français anzaka te. So a Miss a sala rango. Avant yo so sala comparaison yo pe to telio a Miss. To telio a Miss wana. Tango lobike bitumba tant to comparera faire na Fali, bitumba ya Fali na faire déjà to tia bango na ndenga ba boxer. En réalité faire azuba boli tsebele. Oui. To mona Martin Bakole. Martin Bakole ba betaye ma kofi ya kosakana te. Ba betaye ma kofi ya kosakana te. Mais Martin Bakole tanga betika ka moko ngingu kao. Kombesili. Est-ce que ba ko compter ma kofi wana to ba ko compter kao. Et alors la faire ba concert nyonso Fali a beti makiona na makiona. Bobi misela biso 20 minutes ya concert ya Fali. Mais faire a betika double Adidas et kati masolo mba moko. Faire gola beti Genève et kati masolo mba moko. Faire gola beti Bumba. Bomoni Bumba ndenge refoulé. To profiter pe to tika bato na ngonga la bango. Na minute eza époque faire. Mutu moya boya ngo ezala te. Na zongi e pa manda chante. Manda chante. Viens na biso njili to lela au fort. Mais mi kitisa nzamba otombola. Viens, eloko kamusi biso ka ndongo teleme opese li faire Mbote. Ata fachi beto pesa ka Mbote bongo te. Tolo bate. To pesa mutu respect na époque na e. To pesa o mani likambo. Faut se ko to yeba na kasiko ba niveau. Ba niveau siko yeba na ki na matanga. To yeba na ki déjà to yeba na pe e ko yeba na kaka. Balobi bo s'abonner, bo liker, bo commenter et ko sala moi bien votre humble serviteur a dit dans le monde baloma la taille S dans mobala boya munene quoi. Dans soko boy etali ko tala nga boyete. Donc yo moko so comprendre. C'est pour cela toujours le polémique, il faut essayer la musique. Il y a ko finga ba tatana ba insalité. Tout ça la polémique na musique. Ceux qui ont bêti 10, ngape na bêti 10. Au bêti 15, ngape na bêti 15. Koza la telle ko la Fali soka bêta lingi kaka ye moka bêta soka moni fera komi panique. Musique wana yango te. Musique so komi ya kotinda ba soda lokola héritier bangaki de abla na musaka ezala ne bongo te.
so ekomi ki yo beti muninga beta tozongela système ya wera na jibende babetaka fara na fikini pona minute oyo fere na fali toyeba mutaleki te kobeta ba concert ebele za kolakisa te koleki est-ce que produit fini eza et là on est bossa la confusion faire azo beta musique mais a gagner la musique mais fali azo beta musique ebele azo gagner te le jour ezali na oyo sabino pourquoi fali a gagner raté parce que faire egola yemoko azana nous coproducteur mais fali ba beti sakaye pour a gagner belé il faut abeta pe ba concert ebele mais est-ce que ba concert ango et mon a raté wapi concert à Côte d'Ivoire tout le monde a raté luketu yeso ki luketu na budende to ndima to fingite to lo baga pembe aso la pembe bino il faut bolenge la faire egola pour faire egola ndenga zawana aza descenda ya batabula ya ba papa wemba pour le loso to tsebitumba mutako défendre biso la mungongo se faire bolo baso na kosi mwana mamari bozo bundisa me ye azo mataka kaka mais ye mwana ngo kaka azaka na komikitisa tala Blaise Bula yo kaze so beti wera soni 12 faire abetote ozui 12 donc na yebisa bino ba 12 e beta makina mataga sege ezaki ne ba conteneur à 12 zosko bana wenge bien merci j'espère que vous avez tellement nombreux bolandinga na France na Italie na Kinshasa na Congo Brazzaville partout merci na bino ndenge bozo continuer ko pesa confiance à Adida Lumumba balobi meilleur ami ya mutu na vie za la kaka lamba po lamba tika biso ta kenda la biso tina cercueil ke ba na confiance à mutu zo pesa o pesi moi si confiance ndonga ndo pesi Jezabel ke ba na bi pesa o pesi mobali confiance moi tout le bango za te biso to mibali bien merci j'espère que vous allez bele bolandi biso en tout cas merci bo partager bo liker bo commenter et que ça la biso bien biso a ezala kaka solo la pembe biso za solo la pembe to finga raté to lo ba mabetse partager liker commenter et que ça la biso bien na Congo Winner télévision avec votre humble serviteur Adida Lumumba l'homme à la taille S. Donc bon mon akena kondi moi mké parce que na outi na moi malade yango na bandé ko le katé mais actualité nous oblige c'est pour cela etininga na ya ko pesa bino moi par rapport ya ba analyse nengezo le ka ya ba 12 beta mina matanga c'est bien en tout cas merci na bino bo continuer ko s'abonner là je dis merci à maman Sarah Kabunzi la Cléopâtre moi ça le kingola na mwindu moi ça le kingola na muselu merci à toi ba gros coucou na yo ba gros bisous na yo pourquoi pas à maman Pépé de Paris. Maman Pépé de Paris, je te salue. Donc, merci. Malgré le continent en 2025 dans ma programme Mbele, nous avons un contrôle. Il y a ma kambunayo. Pourquoi pas? Na yemoko balobi Alino. Balobi Alino nde yewana Alino Gola. Je te salue. Merci pour partager, pour liker. Pourquoi pas ingénieur Emmanuel Mawete. Je te salue aussi. Pourquoi pas sans oublier sur la bossanier, c'est que Nasali Lissumu. Balobi merveille Kassai. Balobi moi c'est Mbiji. Donc moi c'est Lengi. Donc Tali Okumisi Nzambe. Merci Nayo, je te salue. Ba gros coucou, ba gros bisous Nayo. Là où tu es. Bino nyoso bolingaka Adida Lumumba. Soko moni na bwa ki ote soko sola mabe. Soki na bwa ki ote soko sola mabe. Donc soki to sepelaki na image ki toko oyo bozwi na bandako na bino bozolanda ngai topesa vraiment merci mingi na Israël balobi caméraman professionnel ye mikolo nde bokomona ependa na Congo Winner balobi yende mutasimbi masolo na Congo Winner moi votre humble Adida Lumumba ndenge na epsa bino nazara toujours na confiance na bino pe nazara toujours na bolingo na bino. Bon continuer na confiance na bino na fidélité na bino na Congo Winner télévision ngana bino tokuta le prochain numéro bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.